Oui, pour nous, tout le bien, marambo, union, surtout, mon derrière, il y a Mouza Leketu. Parce que mon temps embrassé va comédie, makasi c'est Leketu. Leketu c'est permis au loba qui va comédie, bah, chose. Oui, à l'obango. Maintenant, comme on a le droit de go Naomi Ngolé, la tour, les canés, soit la chaîne à Leketu, moi je vais interdire tous les comédiens de passer des émissions de la chaîne à Leketu. Ah, vous avez vu, on a valeur. Il y a un loba, parce qu'il y a besoin de bonne relation, à routine d'amour à loba. Arotinda moura loba, moura yo loba. Nana loba te parce que nana besoin na bango, il faut na code sa chaîne, mbongo na chaîne nanga. Na ça va filmer. Na ça va filmer, quand même bateau au film va péder, même bateau. Donc à partir où il y a les ketchou, ça a permis à moura, à Akota, ils ont fait de leur mieux pour infiltrer théâtre. OK, ba infiltrer théâtre ba panza ba tout pas. Si. Salina Sila. Film amour film a ça film on a si la chaîne là film on a tourné on a mbongo ya ex nanga wana pitié après bango ba oloba biso to revaka bango bango ba rêve na biso ya niveau au defa ba 200 na bongo yo bando kabela ex na ex azwa déficit les tout les ça les films film bimisele au moins 100 fois futindaku donc et outi na source na yo ala suna niyongo moko boye lisu ya garçon moko non il a bon photo non il a bon photo à garçon mais non longo la préféré grâce temo na préféré Karine pour Karine a sali ba délire trop et puis na kamwa moni vaut mieux sa marque déposée na na Karine vaut mieux sa marque déposée na ngamo ata na mbandaka yete jamais jamais moi ça précipite non pas mi balié moko oh ya benga mundirba era bengi mundirba allo mundirba na ya on a moni na putu ba evre je belé mais kuna ta ko tourner na ndaku nanga na remaka ngote era kati le que tu bengi mundirba bisi le mundirba bi mundirba tala moni mutana na benga kiyo na yebi mutana bien da fonctionnera wana ko mo sepela na OK ne ka bi mo ati bo lingana combien de fois on a le voiture na ngana kutaka bango bato ba ofinga Belleville wana kutu ngana okenda ta kuna na bureau anati na kenda kuna deux fois na kenda na musala ya théâtre ne manga kuna casting mo benga biso ne lo mo be na kenda je crois deux fois successives na kuta bango kuna ba osenga na kuta kuna munoko même ya Vivette oloba ngai moko lisolo te ngai na kuta na munoko ya Vivette na Belleville bavani na en fait ils na moi kit mo ezali kwa réception na kiti boye mais ça mère avant na kiti awa na ya vandi boye ngana ebete ba côté la wana ti normalement faut na côté la nenga porte monene na kyoba lula kuna ngana ebete ba côté na koti na kuti na munoko na ya oloba na mpia ka mama kuta obela tango oloba na mpia mama kuta obela ça dit ata 1000 francs wana ba pesa ata 50 francs ba pesa wana et son baga aspirine pour maman amela ayoka bien mais pourquoi tu peux avoir cette luxe ya oleka na TV tu prends le luxe ya oleka na TV pour dire que Belleville ngana zana nini na allez revend les choses. Non, tous en ont moura il y a 3-4 jours. Obi. Maman moura. Avant moura voyager. Non, tous en ont maman Soki. Moura, je vous interdis. Tous les coups sont permis. Parce que bango c'est pas une matière on a baobi qui s'engage. C'est interdit déjà. Non. Tous en ont maman. Na interdit yo. Non, tous en ont maman abino na pitié. Moura. Avec maman. Maman. Moura. Pitié. Non, tous en ont maman abino na super. Na maison à Trinité. Non, tous en ont. Non, tous en ont les qui nous moi si avant-hier. Avant-hier, les qui nous moi si on a commencé qui toi quoi? Tout à coup ça une émission moko récemment. Bon, oui na katote maman. Oui bon bazaka na ni. Bango te bini ba fonctionner. Ba luka mutaka nanga basanga sexta. Wana nde uzanga atela ko. Wana en tout cas ezati. Ata place moko bozwati. Soki nemu otinda leki na ye. En tout cas, on permet de leki na. À filmer. À filmer. Soki moura otinda leki ni, je permets à sa petite sœur à filmer. Et le ça là que ba diana ba ku faisa makambo yo. Makambo. Ya ko accélérer mutu na internet. Les ketchou moura ye 2 fois et pas Belleville. Moura na Belleville batikala otambola. En aucun jour. En aucun jour. Bah ça là ta vidéo, ouais puis vidéo isa. D'abord moi j'avais compris. Même si mon dit bâton dans une émission. Mais c'est biso de kolobate. Bah se retrouver moura, Barési, les ketchou Tanya Mabeni. 4 na katanda kumoko. Ils en avaient bloqué tout le baga avant émission non.
parce que c'est la rédaction. Toro solo là avant émission pour tous à la précision. Toro solo là avant émission toro solo là. Ba solo là IP. So tant ba solo là ba solo ni masa. Que moura yo le roi yo kende. Frapper ba plan. Nga ina pesi au plan nga oyo. Moni plan oyo ya Caleb. Ndinga Marana Rémi yo beta. Bon, te nani les questions que tu habité nga na plan oyo Karine ndenge et nani moura beta pe plan oyo. Ça dit bango tout ba réunir ba information na bango ba okogolo baté ba créer ba manigance ils ont comploté à fait ensemble ba siblo na bango ba pesi moura au sous-entend que moura okenda wapi on nous apprend que moura au funda pour l'état frappé bato batikali babanga bazwa maele siko tellement ba yebi que soit ki au funda bato ba oya ba obenga ba ochinda ba intervention ba ofutele ba mbongo il faut ko beta. Le roi va se retirer. Nous avons compris maintenant que nous avons affaire avec des Makoudala. On va régler les comptes avec des Makoudala. Tobo mabango ba ko fasio le plan. Ba otika la mibali normal. Soit ta qui man internet à l'issouté. Ils ont affaire avec des hommes avec des têtes bien faites en fait. To kena bango na ba guerre bango ba sala raté oh ya fini koto ya zone koto té. Et puis parce qu'on a mingi boye. Ouais, ça c'est parce que ce sont des femmes. Et ça tes existence était pas na bango. Alors, leur besoin, c'est quoi? Pratique na bango le koeza mabe. Ils ont besoin de biso petos en kata pratique. Pratique parce que l'eau ça n'a bien ça parce qu'ils n'a compris que va ça makambo parce que je vis babi ngenga pe na APD. Oh, ngani na za. Na bande ko na sonner tout ça. Mutu na mutu. Excusez moi en tout cas. Mutu na muta yebi eta. Vous êtes sur Top Media TV. Anga na lelio yo ngobia anga na leli timba madiluye question na me repose un peu bande ko makambo ezali lelo penza tous les coups sont permis makambo lo bezali liste ya ba PD ya ba comédien o eza communauté modèle nini est-ce que kozala propre eza synonyme ozala PD kozala ferme et que ça synonyme ozala PD donc so mobalo abimaka na basi pamba pamba ndaza mobali oyo abatelaka nzoto na ya abatelaka orana ya komi PD bozo jijaka ba comédien na ba PD na ba preuve nini na ba moyen nini ba comédien nyonso ba komi lelo ba lesbienne boko juger bango na ba preuve nini o eza ko lakisa ke ye bakotaki awa basalaki paka bakulutu ba preuve yango pona nini communauté na biso bakoma bazo batina point oyo enga na mituna ka ba mamo boza ba fanatique ba PD ba maman botara ba PD lobby ou après demain soro boti PD to mwana na komi PD to pe lesbienne ko yoka motema pasité parce que boza bateau bozo encourager secte wana ezo a placer vanda na kati ya communauté affaire Bellevue Kandi la patronne ya écriture Poutine na grâce temo ezo kenendenge ni matière yango ekufi to matière ezo avancé matière batu balingaka matière pona mona ebandai na ba via likolo mais ba vie ekomi kokita ya boka ba matière boka ba preuve obeta ba dika mutauta likolo bamba na te mutauta na sa zo mata ba vie ezo mata tous les coups sont permis ba abakouk bozo ba kiti bo fanda si la zwa kiti vanda omoni lelo ba ko juger ba musicien ba local na ba musicien international eza cause ba makambo aboye ba vie na biso ba Kofi Olomide ba jibe mpia na ba beta musique ya succès mais ba mona carrière te pour avoir des trophées ba mona carrière te ba koti sa musique na bango na niveau international mais ba mona de ba osala ba plein ba osala ba succès ba osoma banda ku ba voyager ko beta concert na Bercy il a quitté kokomi international parce que ça wana mobeton dans la communauté congolaise na no koti na musique internationale te si là
ko voyager. Maman livre peut me taper ça un trophée international té. Maman livre peut me taper ça un niveau international té. Preuve année au tamboli bambo ke belé mo sali lo côté sur les plans professionnels. Au joua wapi. Au kota wapi bato ba koloba international. Non, l'international est en profession. S'il a joué déjà wapi. Péchanga outé ko jouer na Côte d'Ivoire. Belvé jouer qui na Côte d'Ivoire. Péchanga ke Nigeria. Ndeko si la kenda Nigeria melaye akoka sa ata gag na makadam te. Tous les coups sont permis. On lia ka mungwa, pour attention, lia mungwa. Mai mela mai. Kisi mela kisi. Soro supporter te simba montema leka. Na ozalanga mongote. Surprise kaka. Un grand merci na ba meilleur fan du monde nyonso o ba olandanga na ngonga oyo. Un grand merci à tous nyonso o bo soutenaranga. Bo continuer ko liker, partager cette émission massivement. Balobi tropé sanzela na bamboate na bampCT. Devoir yaka moko. Stylo na papier. Soro ebo komate po betape eza fo banda remplir betape. Faut na soin na to na répondre à bateau ba ebi ata ko koma. O na comprendre que akendara pe classe. Ce qui classe ezate nzimaka. Non répondre te pour ce to na ba détail mususu et au senga Jésus Christ ya ba intervention na ba vie na bino. Beau partager vidéo. Non, ma cousine, ceci, c'est là, son nom, tout ça, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décarcassé pour ayer à son espace. Donc tu ne comprends absolument rien. C'est un fou qui parle. Ça, c'est un fou qui parle maintenant. Explique-moi bien, nous allons comprendre. Ça veut dire que Azou a problème dans Moussala. Mais parce qu'il a eu à discuter avec M. Guy, l'autre là qu'on a eu à placer dans le bureau, c'est lui qui est allé manipuler. Donc tout ce que le chef m'a dit, et ça, on a seulement M. Guy Ngombe. Je lui ai tout expliqué. Dans mon frère. Si je comprends bien, Guy a fondé pas chef la ville. Oui. Mais nous tous nous répondons à Haïti, papa. Dans le oui à Junior, pour les CPLCOT. Il faut qu'on oui à Junior, tu la fermes. Tu la fermes. Tu vas m'énerver. Calme-toi. C'est toi qui m'as acculé plusieurs fois. Calme-toi. Ne mets pas tout sur la tête de ta femme, s'il te plaît. C'est comme ça que tu me parles, hein? Maintenant là, j'ai perdu mon travail, hein? J'ai perdu mon travail. Chérie, il y a un problème sérieux. Mais pardon, pas comme ça, chérie. Oh, c'est quoi ça? Tu risques de péter de câbles comme ça, tu auras des problèmes avec tes nerfs quand même. Ça là, je pourrais faire quelque chose. Au-delà de mon intellectualisme, il y a un peu du voix tracé dans ma tête. Je sais comment se comporter en voyou. Hein? Ce monsieur-là, je peux le boxer. Hein? Non, faut pas. Non, madame, ne dramatisons pas. C'est la question que tu me poses. C'est la question que tu me poses. Si on a un problème dans Moussala, madame, j'ai un problème. On sait après, on trouve une solution. Vanda, ce n'est pas normal. On trouve une solution. Madame, j'ai un problème. J'ai un problème parce que la Sololi na Gingombe, la Sololi na ye, a kabé des chefs là. Parce que ça m'a mise en pied dans mon salaire. J'ai un problème. Trouver une solution. Ça ne peut être que lui au coup que nous va du n'importe quoi. Parce que moi je l'ai vu avec le chef Ozo Solo là. S'il te plaît, trouve une solution. C'est pas normal. Les gens n'aiment pas les gens. La reconnaissance n'est pas de là. Le reste est là. Trouve une solution. Trouver une solution. Non, trouvons quand maman sur place. C'est comme ça que. Chérie, madame, quand même monter mon quitte à mon tour au calme-toi. Les femmes toujours avec leur famille. La colère n'arrange rien du tout, chérie. Attends, s'il te plaît. Quand je parle, ne parle pas. Quand je parle, ne parle pas. Ne parle pas. Mais cher ami, tu veux qu'on se chevauche? Non. Tu veux qu'on se chevauche? Ce n'est pas de cette façon. Junior, est-ce que tu sais comment... Je sais ce que tu endures en ce moment, mon cher ami. Mais ce n'est pas en s'éclatant comme ça qu'on va trouver une solution. Non, distrait. Madame Belleville, là maintenant, Madame tu vas Belleville, bien comprendre de quelle température que je m'acclimate. Madame, mais attends, qui vous t'a salué un problème? C'est quoi? Comment est-ce que je connais Guy? Comment est-ce que moi je connais Guy? Comment? Je le connais comment? Calme-toi. Parce que tu m'as tué plusieurs fois. Ah, vous savez, intéressant comme ça. N'importe quoi. Ok? Être ma femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Guécho. Ça veut dire quoi? S'il te plaît, pardon, arrête ça. On va chercher mon chef.
Explique. C'est toujours le complexe avec vous. Parce que Ngaï, dans l'année, nous avons lié pour la blague. C'est bon, il y a une soumission à la Bible. Non, il y a c'est tout à fait normal qu'à réagir parce que monsieur maintenant tu peux porter la main sur ta femme devant moi mon cher ami. S'il te plaît. Reste là, s'il te plaît. Kende. Le quoi qui m'a collé pas na bino comme défaut. Kende. Kende kende. Moi muke kende. Moi muke kende. Moi muke kende. Abi m'appelle à qui non ça soupe à. Kanga no lo na yo kende mama. Zaki na ngo kanga lupango. Kanga lupango ya na ngo libala te. Akanga inde lupango mais akanga yo mutu te. Lokola ye moko pe afongoli ne lupango. Maman, la porte est ouverte. Non quoi bana bonjour. Bonjour Maman Sarah, bonjour Navandi Rotuba Otalabiso. Vous êtes tellement aimé au Otalabiso, la confiance, la fidélité. Au moins les émissions aussi si ça dit quand tantôt ça va émission ça dit to comment pour tous en makambo tous en matière tu au fin à batoté. Merci. Est-ce que va pas comment t'es à moi passé. Bande de insensés moko bazar kiawa. Est-ce que yoka bango chose? Balali pongi mundi ba bisinga to bouger bango atati. Balalaka. Tout tika bango balalaka bo. Ba se reposer. Ba se reposer. Vous se reposer mes chers amis. Merci beaucoup na ba maman tout ya famille Libota. Merci beaucoup à l'équipe. Tadingala pa il est là. En tout cas équipe aux costaud. Merci beaucoup. Maman Sylvine Dieu j'étais sali. Orphelina Vida maman Émilie Setimaïnga na commune ya Kisensu. To kende ko shunga bana on avenue Kinzola numéro 49. Tout kabela bango bana pour sabalia bazala bien en tout cas là-bas ma chère moi si je te salue puis c'est la maman José Lusadi soupé mbote naï en tout cas naza Sarah maman José abaki atali émission qui toko fin du mois à routine de mbongo somba coca maman José Lusadi sona la maman chère moi aussi maman José Lusadi les messages est passé dans ce film makasi cause à l'égoïste le quoi t'a dit il faut la loba quand même en tout cas merci beaucoup maman José Lusadi en tout cas moi on a sepeli na ozela coca nanga et osanga bien teluka batadi la présidente maman Nathalie Moussibou atindela ki coca a obenganga na téléphone que Sarah na zui sans coca nsata muninga Sarah la zui mais eko mata be awade sans succès donc ozomona motema mabe ekomi ko c'est comme ça qu'il fonctionne avec la likola motema mabe mais sora beli Sarah komi docteur nazo yoka mutu pasi bungongo pitié putadi. Voilà, on va essayer en solo là. Tous les coups sont permis, comme je l'ai dit. En tout cas, Maman Sarah, tous les coups sont permis. On se bat dans la matière, on a besoin de Obiksa. T'es Babiksa, t'es Obikate, papa. Ceux qui va dans la matière, Obikate. Par conséquent, on va biso toi na makamuna bango. T'es faux Babikate, permis. Obikate. Tout à qui t'a vendre. Bokata parti. Ya mukulu ya ona linga tango lobaka mutu na mutu fazo a parti na eba sindela bango ekoma so za numéro na ye oyebiki a bloquer yo zwa otindele nan ti ya ko bloquer l'essentiel ça ekomi atali pe mais a bloquer ki yo il y a zwa ki déjà merci en tout cas restez branchés parce que je vais choquer je vais vous choquer en tout cas. En tout cas, bozwa ma potopoto nini yo koka bocha pona bato tension ekitaka. C'est quand ça ka moi bien. Hein? Pona bato tension mataka bocha likaye bwa kisala kindeki. Eza wana. Kocha pilipili te potam wana cha ba et ça le rappelle au père de mon souffle. Les tatoti ki anora bana koma rapidement on appelle simbote na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos na pesimbote na Pamela Kabeya wetu mbote na Edwige Kalala mbote na Eliezer Kanu mbote na Sarah Abwele mbote na Sela Kikela mbote na Rose Bonga papa Edi M mbote na yo mbote na président bébé mbote na la présidente maman Nathalie mbote na Sol ya Bambemba maman Makiala Kumba mbote na yo Angelos Korwan mbote na yo yangwana en tout cas mbote na Fatou Dukanti mbote na batu nyonso obolinganga motema ya papa Aaron Amatou, maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, Jenny Bet industriel, moi c'est à Pembe, moi c'est Orange,
bambote na yo siko ozali peselanga mbote na le président Charles Etambo bisika azali pe pesa mbote bambote na batu nyonso ay obolinga yango bosutena nga babi Nel 9 bambote na yo le jeune millionnaire de Las Vegas na pesi mbote bambote pe na la Lyon motema ya Nel 9 sans oublier balobi restaurant ya kitoko efungami na Paris wana chez FM Franck Mputu babi restaurant wana eza à la bio chaque samedi moi mindu le pe le kanara wana kangi moi mère mupandi bokolia moi mboto na moi lituma moi musique bokoka ekosala elengi donc voilà noko bana na banza ekomami penza ouais bonne santé te pesanga lo sako noko bana bolole nkemi ai komi na makamba kimongo awa lo sako noko bana ilonga bakolanga nkaunga lo sako noko bana nzeto ebikisaka yo na nkoi na zamba bakataka ngo na elanga te tu sais pourquoi lo sako ya liboso na lobi bolole nkemi zo bande ngai na prêté au mes forte nanga na lakisi yo ki ozaki peut-être na moment à faiblesse na sali lo makambo nyonso na encore sala ya moto asa la moto mais fin de compte ngai nde na bimizoba imi mongo ndalo baka lo sako wana à part yango ndalo ba musuti sikoyo grand-mère na biso ndeko lo bana biso so na pesi nyango nango ya lo sako bo nyango nango ya lo sako abinanga ilonga bakola nkaunga sadi bayebaka moto abolingo kaka tango anango soki atomona saka bato bakimi moto na moto atei ndo moni bana biso baloba bana biso bambongo balobaka abengaka ye nani likonzi ya famille nde bato mosusu babengaka pa biso bono nango ya njwende c'est-à-dire aza likolo kwa bao ya kaka po bamoni oza nango aussitôt esili tout le monde se retire bye bye eza même na bandeko bautaka bambandaka bauti bamboka po babike yaya kuna mwana azwa moi loko eza bayeba to tokepa mwana tata mwasi ntango ka esili moto nyonso akimi ya suka na obi nzeto ebikisaka yo na nkoi na zamba bakataka ngo na elanga te na mbula balionso babotami mbula soki ebeti makasi place bakenda kolala na madusu wana misu bakufaka melima ya kufi moye bakola eyate siko yo bo okota na zamba na mbula parce que oyebike na minito misu bakufi ba oba minene babata maye bali ya yo ezate po okoti po osali mwa chasse nozongi mais na elanga na balionso na balion bango nyonso bakoli na ba papa na ba mama na bana bakoli do so bakutani no bamoni po na bango ba obikisa te bakolia yo oui okobona ndi ya makambo to vivre siko noko bana noko yams babi yondo shokaka en tout cas mais on est censé parce qu'on n'a pas de choix si à faire ya ba comédienne nyonso ba komi ba pédé ba comédienne nyonso ba komzwa nango ata na preuve ata moko na maboko te na ebite lo ni no koko loba na communauté o bazo accompagner mensonge ezangi ba preuve le on internet. Maman Sarah, permets-moi d'être un peu large en fait. Oui, vas-y. Il y a makambo ibele ou même ngamo pe na préparer. Faut fou ma penza. En tout cas, permets-moi vraiment d'être large. Oui bi théâtre où tu vois. Théâtre où tu es pas chiteki sana. Mwana Ntsutu, machin. On a connu de Mama Bomengo, Mama Boli, ba papa na biso ba Masasi Kabamba, ba vie na biso yo ba Mundangandanga, paix à son âme. On a connu beaucoup des artistes Elombe Faustin Soukari pour ne pas citer que ba vie wana bref baza ebele. Et ça na ba bêtise pe baner au sama na époque na bango pour ne pas dire que époque na bango za qui sente non. Ba bêtise baner au salama. Mais l'art, à l'heure actuelle, c'est débordé, c'est à l'extrême, en fait. Problème est anine na makambo. Bato balingi bato nyonso bazana bato wana même pratique. C'est-à-dire, moto linga soute kotambo makolo. Moto to ana poussa ko magana voiture. Voilà. Vous comprenez? Moto nyonso na poussa ko magana voiture. Or, nous, avec l'éducation élémentaire qu'on nous a appris, na vie bakendaka malembe. Molo.
papa bakulisi biso bongo abisinga okoto mate escalier otomba moko longo afu soto komikuna même nature eza contre yo, ça dit tu dois prendre gradin après moko sima moninga pour koma na sommet wana. Comment tu veux sauter directement? Et loko esali bandeko yango wana pasi na bango ezali bana besoin mona Sarah aza na voiture à bien te. Ce ba moni oza na voiture à bien idée na bango eza nini mais ndeni biso poto zo voiture wana to sala ki PD to sala ki lesbienne mais yi asali ya monter asali ya ndenge azwa ndenge nini. C'est ça le problème. On dit biso to vandi to normal net singa na vandi mani mobala fanda na vandi man normal au senti ma na fandi mais il y a certaines noko pour fanda au monde faut tenga maboyi faut tenga maboyi. Voilà des fans de non bana ouais positionné et fan de ça doit mona noko mususu noko pour fanda mi fatenga maboyi. Oh yo mona on aura phase yo dans ton diga fandi ko afuna téléphone on le qui ça mon pépé parce qu'il a choisi parce que soit fandi côté na mingi ba comment on lata ba pampers. Pitié. Je t'ai dit, au moins biso bande ko bali limbisanga en tout cas je vais choquer mais d'une manière intellectuelle. Au moins biso ezaka mobali normal, il faut so lingo sala moi gaz au sentiment que bagazi muso ya rapé e ka mon pépé mais o lingo forçango. On même mon pépé yango mo na possibilité ko bimate. Mais ba noko wana ba forçaka eloko lisuti même zongo ba kendaka kaka donc afandi mamona bango ba comment ça ba zongo na petit so. Constipation eza lisusu ta e ka maman afandi vous. Ndeza moi frein. Jamais bango ezaka ti. De l'épisode à moi, ça ressemble constipation, dégager le moins ma casse, ok, waya. Exact, waya. Exact, existence était pas na bango. Alors leur besoin c'est quoi? Pratique na bango le quoi ils amabé. Ils ont besoin ya biso peto za na kata pratique. Pratique wana. Parce que le salinga bien ça parce qu'il na comprendre que ko sa makambo parce que je vis babi ngenga pe na APD. Oh, ngani na zao. Na bande ko so neto za mutu na mutu excusez nga en tout cas mutu na mutu yebi eta ya nis nai mutu na mutu yebi eta nis nai donc yo na nzambe nde boyebani bango pende baza wana ba yebi pe ba eta ya biloko na bango ba yebi za na eta nini eta ngo yango wana mais oui o mona mobile afanda ka mo vanda ka mbazi boy mobile uzufanda ko mobile uzufanda ka boy pona nini na mobile normal tu es là si. Pitié! C'est ça le problème en fait. Telle les questions d'enga fanda. Avant na yotengama, pourquoi avant na yotengama? Pitié pour lui. Mais oui, telle la montolo quoi o moura zo sambu sarabato. Comment vanda? Pona yeza bobo pas vanda na position wana. Pona yeza président Caleb pas vanda na position wana. Surtout président Caleb vraiment. Oh marié mobala bat. En tout cas, ngana côté là non ko président Caleb te place dans mon mamba on sur le côté pour le président Caleb. Voilà. Président Caleb a la vie passée na ye, mais la vie passée na ye na na masolo ata camarade ba PD. Mais en dehors de ça, na ye BEP azalaka à l'époque na vie passée na ye tangatikala célibataire na copine nanga. Donc comment na ye ke ba lo baza PD ça me dépasse. Bon, so écoute, président Caleb, écoute, so, vous avez monté les gars, il y a un peu de galerie, on va finir sur le bagage, so, comme il y a un bon voix, attends, il y a on se comprend. Donc, on a linga za sous PD. Il y a pas de tâche non de Ndumba. Pas de tâche non de linga Ndumba. Si qu'on a zo comprendre, place dans zo mo appeler makambango ya lokuta ya pe ya lokuta. Quand ngo lobi ba choix na bango ba comment o la tsango batu. Exactement. Yango mon na bisu lo mo na lobi. Les que tu vanda mopandi. Remarquez. So moni bango ba fandi na kiti ba vanda toujours na suka boy. So ba vanda na kiti. Pour vanda normal, il faut vanda suka vraiment. Tala bango nyonso. C'est leur vie. Ils ont fait de leur mieux. Batenga maraka. Le kolomo liko mo ninga. Net vanta yo ka ta fier. Ya boy. Zoka. Mais la raisonner peut encore bariser à ma colonie pousser papa d'abouébi. Yekutu na moni mikolo yo a revesete. Le wazo sela kanga ba mission to na ndaku na e a revesete. Ya comme vanande na suka. Pour na suka ma ozaka neto tiki ba sel likolo mais système éthique na ngomo na CA. C'est parce que mon mobile okumisa moninga na mobile na TV ya nanyo ya tolomo. Franchement. En tout cas, papimbo mais tout le monde a impacté ba marché. Moi na mobali moto okumisa sexe ya moi na mobali.
Comment c'est possible au monde ba maman ba na sima bato ba soutenir bango. Ba frère ba na sima bato ba soutenir bango. C'est quel genre ya bato, quel genre ya peuple autour ça. Quel genre y a peuple. Oui, mais on te soit d'amour tout à l'heure. La communauté congolaise, en fait, elle n'est pas congolaise. Hein, de chez nous ici, elle est congolaise à Brazzaville. La communauté congolaise, en tout cas, c'est des trop. Vous êtes allé plus loin. Au lieu de bannir Babiloko, ils ont hors biblique, ils ont même hors la loi Mboka na biso. Oh, on a monté ndimi yango. Barizé ndimi na émission na mwana. Alors biso to salara, biso kopo to salara. Déjà ils a et batunyo sorti na mindele d'aba salara yango. To yebi batunyo so babi d'ato mo salango. Donc il assume qu'Azan a EPD. Il assume qu'Azan a EPD. Il n'a pas si nini. Pas si Zaya, bana biso ba otala makambo na internet. Bana biso ba omona makambo à l'internet. Influence wana ya kindoki o bango ba anango. Bana besoin d'influencer sur les ratés biso et zoapé bana. Mais ça n'est pas notre idée. Biso to permettre bêtise en été. Maman na biso logo. Oui bien avant tout débarquer sur internet pour tout le bela maramba, ba valeur tout mon agé pas il y a sœur na biso belle vie. Tout ça qui na bande de insensés moko bazaki. Belé. Ba c'est souwa. Na éviter. Ba kimi. Ba comprendre que ba oyo bandela makambo moko et bi misa bango ko bazo. Et comme ici ce ko bango ko bazo ba vraiment. Par conséquent il faut se retirer d'abord. Ba se retirer. Le roi va se retirer. Nous avons compris maintenant que nous avons affaire avec des Makoudala. On va régler les comptes avec des Makoudala. Soit qui en internet à l'issouté. Ils ont affaire avec des hommes, avec des têtes bien faites en fait. Et puis c'est parce que ce sont des femmes. C'est parce que ce sont des femmes. Il m'a fait très mal. Lobi nazagina d'Acosta place mon akutani nae. Aibisinga yams. Na koti na deuxième vitesse. Abina nga langage mo abina koti na deuxième soni na ngwana. Na ina tunaye asisa ulobate. Mba moko enchaîné. Abi na koti to koti na opération Sokolade. Ce qu'on a opération Sokolade nous avons wakin bopeto hôtel de ville. Aibisinga okutani na lekechu oboche. Bétier sérieusement. Il faut comme à bongo, bino bo amibali. Autant yo ki ofunde posséder musiko bétier le tatanga zubino la qui si prévesi. Na ABC na bi non, tu peux pas arriver à ce point-là. Aibisinga mon cher. Je regarde ma réputation chez ma belle-sœur. Je regarde ma réputation et pas ya mobali ya petite sœur, belle-sœur nanga, mobali ya belle-sœur nanga. Tu regardes la réputation et pas ya mobali ya bandeko ya basi nanga. Ozota ya mosi nanga, ozota la réputation nanga et pas papa bokilo na mama bokilo nanga. Ozota la réputation nanga et pas bandeko nanga. Ozota la réputation nanga et pas entourage nanga. Nakati maloba muke pardon continuer. Président Caleb, grand frère, je m'adresse vraiment à toi. Nga na cause la parmi na éviter mais na cause la parmi ya bateau yo bakoki ko dénoncer mensonge oyo ya président Caleb azara PD preuve nango ezate communauté boyambaka makambo ndima bobosani ke lobi atotolo ba mobala dinana ka ye wana sous PD bobosani lobi azaki mobala mamila chata botina bana lelo akomi PD auti ko bala kala mingi ta lelo akomi PD. En fait président Caleb na landaki mi vidéo na omoko sala ko lobi mutu so atio na miniature na nenga mabe afingi yo achelo na miniature asali nyonso so kaza na poto traduire na justice so kaza na Afrique au traduire na justice. Il faut réagir. La réputation là on n'achète pas. À un certain moment tellement justice na biso de fois et comment quoi accompagner pe batabuzoba il faut comme rapenza que muto betami sérieusement bakati atalitama bakati epota omona batu o batikali bakolapa omoni procédure à justice netinga batu na nga poani sara tadi papa tadi aza témoin combien de fois nga mema batu na justice so ekomi action na pekisi aza témoin. Oh rabate pardon. Ouais ba poni non. Ouais bi poni la pekisaka. Na ebisi na comme sous na répondant magistrat abi na ngabi mais madame bien sont déjà bosali ba avocat ba sali plainte mais pourquoi ba kanga bango tiki na esenga bi papa magistrat. Oh lo ba bien.
mais nde eza boye so bakangi omoni video ninga bebisi réputation na nga so nayebisi apesanga bapreuve ya mambo azoloba oyebi kozala nango te nasuka nango osenga pardon. Moi je peux gaspiller mon argent na justice pour avoir le pardon. Non ça nango ni Rien. Non ça na pardon anani. C'est ça le problème. Donc ngana yo funda na l'état pona zo pardon. Funda pour l'état frapper ye bato batikali babanga bazwa maele. Siko tellement bayebi ke so aki ofunda bato baoya baobenga baochinda ba intervention baofutele bambongo. Il faut ko beta. Mais oui. Tako sabi opération Sokolade abina kutana le ketu na ko boche na ebisi ko koma niveau na te abanyo expliquer nga asilisi na zangi ba argument ya OPC pour la deuxième fois. J'avais compris que ozangi na conseil. Na conseil. J'ai compris qu'il a totalement raison. Quand tu passes à la télé on le bana mobile wa bala azana mwasi na ana réputation na yi. Et bientôt là, il va être candidat dans la députation provinciale. Et il y a un candidat à députation provinciale où on cause appeler député lobby, où on a aux honorables, où on peut-être aux APD. Parce que les images restent légendaires. C'est ça, c'est que les gens oublient. C'est ça, c'est que les gens oublient. La communauté congolaise, en fait, nous sommes rabaissés. Comment tu s'est rabaissé à niveau? Oui, mais l'esprit, Zacharie, c'est bien. Il a ramené quelque chose dans la communication, mais Zacharie, ça a été peut-être côté positif après. Tout le monde va lingala facile. On a regardé communication na lingala. Et puis, si l'euro est ça. Mais après, tu as la deuxième regard. Et BBC communication na biso lelo. L'esprit, c'est Karine Mokonzi. L'esprit, c'est Karine Mokonzi. Et c'est Karine Mokonzi, c'est permis hier, avant-hier, je ne sais pas, il y a une miniature, il y a une miniature. Moi, je ne connais pas Karine Mokonzi. Personnellement, je ne connais pas Karine Mokonzi. Mais j'ai regardé à la loupe, j'ai suivi ces activités au Salana, équipe nationale. Je vis comment Karine Mokonzi a induit de rebelles derrière. Karine Mokonzi est un esprit. C'est un esprit. Et ça peine à YouTuber rebelle ça l'esprit. Si, mais Karine Mokonzi, dans la vidéo il y a Karine Mokonzi de Mundir Balobakiango et puis ça m'a poussé à aller plus loin. Dans la vidéo à janvier awa a finga moto na coaché là pour défendre Karine. Dans la vidéo il y a Mususunani na bosani komba garçon na voir ya yemoko Karine qui s'est permis à OK na kata mort ya filmer corps ya Marie Misambo pa Misango libanda pour eza la buse. C'est qui cette dame qui s'est permis à Luka atika la mutaka là internet? Karine Mokonzi. C'est qui cette dame qui s'est permis à finga la bateau na TV? Elle appelle ça de délire. Tu incites quelqu'un à la télé ou bien mon délire. Et nos sœurs, nos frères, nos mamans qui sont là derrière Karine, derrière va pédé, va soutenir, va commenter dans votre côté sur la vidéo amour. Au moins des commentaires donc ils sont d'accord. Qui vous a dit qu'on doit continuer à accepter certaines bêtises ou accepter ce genre de choses à la maison? Tu vas dans banana kuna mwasi autant na makamba moura ou loba pédé moura aza nani Karine Mokonzi lekechu Karine Mokonzi bazé belé batanya mabedi. Et puis quand il passe à la télé pour dire que d'abord moi j'avais compris même si mon dit baton dans une émission mais c'est biso de kolobate ba se retrouver moura barezi lekechu tanya mabedi 4 na katanda kumoko ezana ba blogo to lobaka avant émission non. Parce que c'est la rédaction. Toro solo là avant émission pour tous à la précision. Toro solo là avant émission toro solo là. Ba solo là ipé. So tant ba solo là ba solo ni masa. Que moura yo lo wa yo zo kende. Frapper ba plan. Ngai na pesi au plan nga oyo. Moni plan oyo ya Caleb. Ndinga Marana Rémi yo beta. Bon, te nani le ketu ko to habiter nga na plan oyo Karine ndenge et nani moura beta pe plan o. Ça dit bango tout ba réunir ba information na bango ba okogolo baté ba créer ba manigance ils ont comploté en fait ensemble ba siblo on a bango ba pesi moura on sous-entend que moura au Kenda wapi on nous apprend que moura en Turquie. On nous apprend que moura en Turquie. C'est ça le problème.
Papa Bouka tiki des comme un scandale d'histoire. Voilà. Et puis tu passes à la télé pour dire bah yebisinga. Tu affirmes des choses bah yebisio. Tu ne peux pas dire tu orgueilles le batate il paraîtrait. Ou bien tozo yoka, yozo lo bagé barezi, nanyoyo, nanyo. Tu affirmes que Caleb par exemple Yaremi, tu affirmes que grâce à Bimana Belleville, tu affirmes des choses sans preuve. Maman zana komelo molinga eki mangana ebisa. Comment on papa comment. En tout cas bandeko na ngai boyebi que ngai yango moninga soka mutabengi nga ba congolaise na msoka so mutabenga na yamba na nga suba na téléphone tena comment on traiter batunyo so bazoba parce que comment na basi ya mabala ba mama soi-disant basambelaka derrière ce genre de mensonges tout simplement parce que linga asila tout simplement parce que comment oza fanatique asila ba mama bolinga bolongwa ba fanatique nzambe bokoma ba fanatique abatu le salut est individuel hein. Le salut est individuel. Lelo yo la majorité ya onga na lobaka na internet na kozwa camarade po batu nyonso balinga ngate po na onga na za. Lelo yo na internet batu nyonso po ba mata avion. Ba msu bateki milimo na diable. Misu ba komi ba prostituée, misu ba komi ba lesbienne, misu ba komi ba PDK po mata avion. Misusu ba komi donc au mona mutu po azatanda ko fu telefala yi muninga ne mwasi akoma olembola se ya nzoto ya muninga na ye mwasi po azwele ndako futela asombele caméra asaele terrasse po matise avion il faut akoma lesbienne po mata avion asomba ta mwa mutu ka fa koma PD bande konanga biloko biso to kozwango na mayele na musala na facilité bino kozwango na ba sacrifice. Quelle différence? C'est tout à fait normal pour amiter maman bé côté la batu makambu. Si, yango loko na oloba tout à l'heure maman nangai. Moi j'ai remarqué ceci. Omoni naoki takane bambo mali les salinga. Ça dit non yoka passi. J'ai pris mon téléphone avant-hier. Tant naoki makambo yo na commis madame Belleville. Eh nga kuna komele ete. Mais ici tu dois essayer d'être forte. C'est difficile. Maman, au maman moi benga ebisinga, omoni makambo yo. Batu musu ba kufela ngo. Ouais, à supporter te hein. Sara, mutu musu ola ksabino ke na muté ya munene. To seka. Na ola ksabino ke na muté ya munene mais au fond de moi na ozoka. Elo sala ke badiana ba kufeza makambo yo. Makambo. Ya ko accélérer mutu na internet. Les Ketchou moura yé 2 fois et pas Belleville. Moura na Belleville batikala otambola te. En aucun jour. En aucun jour. Basa la ta vidéo, wapi vidéo isa. Ou tout le monde a moura na Belleville na si la ba sa vidéo ensemble pour nous confirmer que si la tambola na ba pedi. Ya Belleville isa wapi. Ya Belleville isa wapi tout le monde que moura na Belleville ba kanga. Exacté. Ya les Ketchou isa wapi. Exacté. Belleville n'a eu jamais le temps de trimballer avec ces gars. Non. Bandero ya ba sengi ne biso so kindaka e mo na ki place bo na beti matolo bango ba donc ne kuna pas mère. Babi ah mère na biso tala boy première fois ki a sengi bia ya Dubaï ba sombele deuxième fois ki a beti matolo na ndenge na ye oyo musu Fivette elle se permet à finga Belleville. Fivette toi tu te permets à finga Belleville à la télé. Combien de fois ngai moko na kuto na biwa Belleville na kanda pitié combien de fois. J'habitais Kanda na coin ya ba changeur sur place ka savu dans le pont à MoneyGram. Nana ofuti la wana. Biwo ya Belleville na Kanda Éthiopie. Afoko magambela. Combien de fois ngana oleka na voiture na ngana kutaka bango bato ba ofinga Belleville. Wana kutu ngana okenda ta kuna na biro wana ti. Na kenda kuna 2 fois na kenda na musala ya théâtre ne manga kuna casting mo benga biso ne lo mobe na kenda je crois 2 fois successives na kuta bango kuna ba osenga na kuta kuna munoko même ya Fivette oloba ngai moko lisolo te ngai na kuta na munoko ya Fivette na Belleville bavani na en fait ils na moi kit mo ezali kwa réception na kiti boye mais ça mère avani na kiti awa na avani boye ngana ebete ba koti la wana ti normalement fona koti la ndenga porta munene na kyoba lula kuna ngana ebete ba koti na koti na munoko na ya oloba na mpia ka mama kuta obela tango oloba na mpia mama kuta obela ça dit ata 1000 francs wana ba pesa ata 50 francs ba pesa wana et son baga aspirine pour maman mela ayoka bien mais pourquoi tu peux avoir cette luxe ya oleka na TV tu prends le luxe ya oleka na TV pour dire que Belleville ngana zana nini na ye waouh.
oyebi mpo nini tolobi makambo nyonso tomona moto aderieur yango eza leketu. Parce que moto a embrassé ba comédie makasi c'est leketu. Leketu c'est permis oloba ki ba comédie ba chose. Oui alobango. Maintenant, comme on a le droit de Naomi Ngolé, la tour, les émissions na chaîne à Leketu, moi je vais interdire tous les comédiens de passer des émissions na chaîne à Leketu. Ah, aujourd'hui, on a valeur. Il y a Golobate parce qu'il y a besoin de bonne relation, à routine d'amour à Loba. A routine d'amour à Loba, Moura yo Loba. Nana Olobate parce qu'il en a besoin de bango, il faut na côte sa chaîne, mon na chaîne nanga. Ça va filmer. Ça va filmer. Quand même bateau au film va péder, même bateau. Donc à partir où il y a les Ketchou, ça a permis à Moura, à Yakota. Ils ont fait de leur mieux pour infiltrer théâtre. Ok, bah infiltrer théâtre, bah panza bah tout pas. Si. Pour baser bah info. Pour baser information. Et c'est qui a fait tout ça? C'est en manigancé tout ça. C'est les Ketchou. C'est les que tu n'as manigancé makambo nyonso ya mboyi ya beaucoup na théâtre to ka li solongo ba comédie ba bunda na restaurant ne mona na nini na ouais après bimara ni ba comédie ba PD ba ko ba bunda ko na ba Fendi ba Palmiche ba nani na ba mettre moso héritier na yo kala qui va ba PD donc yeso ka ovandi pembeni na ye donc il faut ça l'effort donc on ça l'effort attendre ngo vandi na bo ya hotel ma soit mutu aye ko to ba soli oni o ça PD mais bombanga donc yo za PD. Donc pour ça, ils ont salé yo kaka pour yo pour maka na réputation na beaucoup kana. C'est ça leur problème. Ba manigancé makamuna bango, moura kende poto beta ba bombe, selon bango ba beti ba bombe. OK, on ne refuse pas, ils ont ba bombe. Moura en tout cas bravo parce que beti ba bombe. Ba bombe on appelle ekangi. Mais problème les a pas ya ba maman na biso ou ba hôtel biso na TV. Il faut pas affirmer des choses sans preuve. N'affirmons pas des choses sans preuve. C'est la réputation. On a absolument ben na koma wana ebisa lo mo. J'ai remarqué à moi, sortie médiatique à Liboso na sala pour nous défendre Belleville, j'ai eu des appels à des comédiens, des grands comédiens, pour ne pas citer leur nom à la télé. Ok. C'est par là, j'avais compris que Belleville au bunda bitumba, on a ça on émission on a ça na bureau. Ouais. Belleville au bunda bitumba, au bunda yemoti. Muto yo bango ba zui pour azalo quoi adversaire à Belleville. A obundi sa belle vie yé mon côté. Donc baza bloc. Bloc il y a ba comédien. Au moni pour mes amis. Moni pour mes amis. Pour mes amis il y a ba ancien comédien nyonso yo. Excusez-moi les termes virata. Oui simbati. Oui simbati. Ça dit il y a no calculer, il faut simba na ba ndenge moko boy. Mais il y a quand même azu pas même opportunité à kena poto, musu patikali à stabiliser vie na ndenge na ye, na qualité na ye bana balia, atambola na ye na voiture na ye makamna na ndenge na ye pour ne pas dire que simbati. Pour na bango makambo Belleville au sala ko sa ngote faki bango ndi basala. Or le ko les a bango basala ngote c'est Belleville. Yango ndi mutima passe sikiza. Pour na bango bo tshaki Belleville za bano ba yo bebisa théâtre si la mutu na bango ya kala ba joua na banani on a kala. Je vois. O comprendre yango moni ba comédien na nyonso ba yebisa na comédien nini ya ba série ya ba nani na tshaka ke série ya ba théâtre bandi ba production ou ba alpha beaucoup les bailler avant Belleville ba kota vraiment pas comédien ni ba soutenir en Belleville pour na bango faut soutenir aussi là parce que mutu na bango yakala on comprend pour na bango faut soutenir si là parce que mutu na bango yakala alors si là qui a tiré si là ya na scène azoya zongi c'est na scène c'est Belleville mutu si là zongi si na scène au benda ya azo benda bi si là zo boya mais Belleville zo benda e kaka. Leur ambition est de comédien en Ezali. Tu as remarqué que c'est de notre dit dans la tu as remarqué. Moi ça il y a José de Londres. À sa chaîne, il y a qui veut en autre là. Au cas où Mimi Kabea. Yo kama ali sauté. Chaîne Moro sous il y a président Caleb. C'est Narc télévision. Au cas où leur vision c'est étouffer Batouana Nyonso. Ils oublient que Belleville a révalorisé la communauté congolaise na Côte d'Ivoire. Belleville s'est déplacé au jouer dans ma famille na Côte d'Ivoire. Oh, s'il n'en a pas fait, Congolais mon côté à Saliango. Et ça, les sous-communautés congolaises, la biso na Nigeria, à travers un Congolais, congolaise. Non, à l'heure actuelle, c'est ma famille qui s'est fait regarder. Belleville a diffusé dans ma famille, na Canada. Partout. Bon, t'as là, sur le drapeau RDC, ou à congolaise. Mais si tu film aussi la joie de revaloriser Congo. Film nini ezao nani pe asona mindondo a joie de revaloriser théâtre na bissoir.
Tu peux imaginer que ça a pris beaucoup de temps dans le festival. La vie est belle. La vie est belle. Pourquoi? Parce que nous avons pas. Nous manquons de séries. Nous tous avons film. La vie est belle et côté partout. Partout. Mais bon, on peut sa belle vision. Mon thème, ma belle, comédien. Il y a un comédien. Moi, je comédien. Moi, bien ça sorti, mais d'être pas côté la belle vie. Azati. Mais ceux qui ici, là, on va côté ici, là. Il y a un monde qui va pour la belle vie, avant de calmer. Si ici, là, babimisi, beaucoup financer la terre, machin. Maman, nous ne passons pas à la télé pour insulter. Et l'eau belle vie à ça. Naina lo belo moko. Tant ba émission banda kusalama. Pour na sila. Je crois nga pe na pesara point de vue nanga. Oyebi ke Rémi a finganga. Mais Rémi ozarana sila soit disant ozarana belle vie soit disant belle vie za maman na. Ozo mona be mission ningezo salamati. Ndeni ozoloba te. Bon, moi je dirais Rémi Avalanan. Avalanan Sarah. Avalanan parce que Rémi a pena no terre à Makambo. Parce que ça na Makambo, on Makambo sous bande ko ba olobana. On peut pas dire que Makambo soit oloba okosa. Et ça na Makambo sous ba oloba. Tout le monde a dit ah Mourabi yamsa leka kiawa asimba kutulutu mais Moura zala été. Rémi Azalaki. Bon, n'engini ne celle qui Moura beloko. Sûrement c'est Rémi qui a informé à Moura. Yon afananu. Afan Moura fananu, Rémi afananu. Nani oyo passe à la théâtre nani. Rémi te nani comment ne kiminga. O afinga nga boy Rémi ngana te nani Jérémy, je parle de Jérémy. Ah, ok, tu parles de Jérémy. Jérémy Chabani. Oui. Oui, Nathalie a dit Jérémy. C'est un jeune frère. Oui, maman, à l'heure actuelle, tous les coups sont permis. Jérémy, tous les coups faits à la permis parce que quand on a battant to sala ka ba émission ezaka makamba style ke zongi na sala analyse na pia point de vue nga. Jérémy akenda plus loin na Gabriel baselanga na bagag. Jérémy selanga na ba émission ya ofinganga. Pourquoi? Parce que si la za icône. Ok. Jérémy bazaki na ba. C'est quoi le mot icône en fait? Na ebité na ba tumususu. Ce qu'on a zomi tuna awa. Awa pe ba osambu sa belle vie na makamba lokuta. Jérémy a bimité pourquoi soit disant si la belle vie za maman na. Mais vidéo moi auto circuler il y a 2 jours. Belle vie à côté na ndaka Jérémy. Après Jérémy a joué champagne à Pessie. Oui bien ils a interprété ni na mato ya ba théâtre. Belle vie à Kendaki Koluka Jérémy. Pitié. Or, c'était pas comme ça. Bazo tourner place mon na banda. Jérémy a moni maman na belle vie. Aïe, elle dit ah mère, nandaku ah ouais. Ah nandaku ah ouais. Ngana tourner ah mère koto ta ndaka moi na. Madame c'est a moni moi été s'est fait déplacer à qui à côté na tandaku ndazui maman on mona na yo bacha ba caméra. Moi sengaki. Bache ba caméra, maman moi na yo, nangana besa au champagne. Bon. Belle-vie, elle a rien parlé hein. Pour moi le mois il va écouter. Bon, merci beaucoup Jérémy Chabani machin. C'est bon, c'est fini maman Sarah. Mais après tu sais, les que tu as salué live moi ba finga Belle-vie lobby. Jérémy a mataki. A mataki na live. Na live ngo. Oui. Tant mataki na live au lobani. Oh, comme c'est aussi là. Soit tu es mon ami, soit tu n'es pas. Soit tu n'es pas mon ami. Parce que l'ami de mon ami est mon ami. Oui. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. C'est clair net. C'est clair net, c'est ça. Nana gauche droite na okete. Ça dit na yebi ke ngai. Hypocrisie na hypocrisie. Et dans la place na okendete. À l'heure actuelle, moi je soutiens de valeur à Belle-vie. J'ai dit na lobby yango mama nanga. Na lobby yango, c'est que Belle-vie fait aujourd'hui. Biso to ko salango pe. Mais biso le roi to chance au salango te. Il y a au salango. Il faut te soutenir. Pourquoi les comédiens ne veulent pas accepter de soutenir Belle-vie? Papa Yams, na banza olanda internet, so tali pene internet mobimbo mona ke ngaba tbasanga na pendara ponanga. Si. Na ngala tali se loko bituni question ana. Ngaba tbasanga na ponanga. Ozo imaginer que problème nanga na bato fali na bato faire basanga na. So eza problème nanga. Na ba journaliste ba lobela fali na affaire basanga na bando atakinga. So na peso exemple na ke no ka na makamba Niki. Ouais. Na ba journaliste affaire wana ekira ba mura. Ba ofinga nga na compte fali. Na ba journaliste fali ba ofinga nga na compte fali.
bato na ya fere ba ofinga nga na compte Fali siko na mituni Sarah trop c'est trop manqué Fali na zela ki siko na ba problème à Gauthier Sey na tala média ou ekoloba sur yango bayate. Ouais. J'ai vite compris que les problèmes c'était pas les dossiers de Fali, les grands problèmes c'est moi. C'est ça. Ngande nazo étouffé bato. Et puis loko loba keza na bato mususu po ba sa la carrière na bango balekisi yango na kipede. Donc, pour bailler le internet, que Sarah Tola, ça la chaîne et tout, il faut qu'à la PD. Pour bailler que Sarah Tola a voyagé à Matara Business, il faut qu'à la prostitution. Il fallait comme moi, c'est leader moko. Il fallait que leader wana tinda si mise bakisi. Il fallait que bimana bedingo. Il fallait que ça n'importe quoi pour koma na combo bat bailler bailler. C'est ça. Mais bah monika Sarah mo boy. Abimika boy. Aïe. Abotoli biso ba contrat. Aïe, abotoli biso succès. Aïe, abotoli biso boy. Abotoli biso boy ba lingote. C'est ça. Papa, bako lingote. C'est pareil avec Bellevie. C'est normal. Na bato atozo seka na bango ba lingote. Yango moninga na linga batute. Na linga ba camarade te parce que nga mona yebi ke na komba vi nanga. OK. Donc succès nanga na élévation nanga o eza komba. Et puis ça c'est ça c'est que Fali pour pas être en train de vivre aujourd'hui. Donc récite na e komi komba vi na e. Nde mona Bellevie. Bato balingaki na place ya Bellevue ata bato mususu. Bato basalaki ndumba na ba théâtre simba te. Bato banyokwama, bato batia bachoko babimana ba producteur nyonso. Succès ezate me batali ah Bellevue. Mono a théâtre ka lobby te ya ko sa kombo te. Faut tout étouffer. C'est ça. Yangwana mona ke ba comédien nyonso bazalaka so ba ofinga Bellevue bakangi munoko. So simbisi la baye. Très bien. Bien réfléchi en tout cas. So simbika sila ba oya. Ouais ouais. So fingino Bellevue o bango tu bavandi nie ba Jérémy Chabani bavandi nie. Ya lobby Jérémy Chabani kuta lobby nani na live ya nani. Na koma jangwa a lobby na nani na legetu abi na senga Bellevue pardon, na senga maman Bellevue pardon parce que mam son datinda na senga pardon. Donc ça dire pardon mo ezana vérité. Ya yete. Ya yote. Parce que nga pona senga moto pardon so na sentir que ah ça en tout cas limbisanga maman na ça qui na les akio. Voilà, ça dit ça vient au fond de moi. Maintenant comme batinda ginga izasu ya yote ba comme forcenga. La dame à l'heure actuelle en tout cas na ebisa qui tu dois essayer de changer. Tu étais trop large avec certaines personnes que tu voudrais pas. Non, Bellevue faut revoir. Na ebisa qui est non, tu dois vraiment revoir beaucoup de choses. Ouais. Ko sangana suna batute parce que tant yo sangana batu yo au mona ke ozo aider batu mais to ka batu ba oya na idée mususu ba enregistrer yo ba luka ba yo ka ta place lo ba ta kombo asila na ndinga mabe e yindi si internet obimi jaloux asila obimi boy par conséquent solo la na mbal na yo fana na mbal na yo si tu as besoin de parler benga ba communicateur na yo solo na bango c'est point barre c'est fini. C'est mieux au lieu ya koleka ozana bo nous ana boy en tout cas tout lingango lisouté nga loba ki yango même sur la moni bateau nyonso na moni ga montu mo pe na Bellevue non c'est pas net en tout cas na c'est mère yé non c'est pas net alongo parce que vous me na trahi on a tika nga calme na kanga munoko qui na trahi je passe encore à la télé oui bina betoli solo moko moi mbali ko nani on a tout temps comme tout à l'heure les kechu ana nyunga mwana mo abatu. En tout cas, je suis obligé à le bango. Ah, le photo bimsa kaka. Les ketchou. Bref, je vais dire. À quoi émission na biso toyebi. A tiens on a la page. On peut tiens la page. Na ex na ngamo boy. Les ketchou na luka mbongo. Masa na ngamo wa yebi ex na ngana defsa ba mbongo. Ba chia contact na ex na ngana. Ngai na yebite. Ex nanga tukutana kaka ya moko to créer moi qui amitié non c'est à la qui singa décharge moko boy décharge à la qui si pitié à défi 1000 à ozongisa 1500 n'importe quoi la chose nanda moi il y a copine nanga na ex nanga na tunye oyo Kevin Pando web. Oke camarade non mutayela kingaye adi fambongo na ibongo yo def sambongo atanga no to anda kumota ateza mbongo na yoti il faut tout nanga parce que camarade nanga wana yo yebani na yipo nanga oti tala tanga na bi pas mais ate
A deux fois, moi, pas copine, on a ex, on a 2 fois. A deux fois, il y a 400, on a 600. Après, il y a des fois 1000. On a ici. Moi, je filme, il y a ça, il y a ça, là. Film, on a ça, la chaîne. Film, on a tourné, on a bon, il y a ex, on a. Pitié! Après, bango, biso, toré, vaka, bango. Bango, ya niveau au defa ba 200 pour na bongo yo bando kabela ex na ex azwa déficit like tout like to sala li film film ebimisele au moins 100 fois futi ndaku donc euti na source na yo ala suna niyongo moko boye su ya garçon moko be non yela bon photo non yela bon photo à garçon mais non longo la photo à garçon na non kangata photo kana kangaka cabine ya garçon na pitié au moins na niveau motema ba pede bana mwana bato mwana mura mobali ya bato ana moi cabine na ya déficit ka mbongo te atala moi $10 moi $20 na ye azwa mbongo a déficit de quoi na aujourd'hui ça fait 2 mois token 3 mois déficit 1000 pas donc ça 1500 token 3 mois mais moto ango biso to revaka ye bo finga bat na soni au mon niveau te ba finga bat na soni au mon niveau les bisibino tous les coups sont permis makambo ngana lo ba mundi bana tadi ba ko sango te po bango ba moi sérieux ngaya mo na ka muti be ba te ya ona linga pe makama ba sérieux na mundi bana tadi mo ba linga ba kena makambo zo ba sérieux allez revont les choses non tous ana ma ba moura il y a 3-4 jours obi ma ba moura avant moura voyager non tous ana mama ba soki moura je vous pitié tous les coups sont permis parce que bango se ba une matière on nga ba obi ki sanga te biso interdit déjà non tous ana mama na interdire yo non tous ana mama abino na pitié moura avec maman moura pitié non tous ana mama abino na super na maison à Trinité non tous ana non tous ana le kino moi si avant-hier avant-hier le kino moi on a commencé qui toko Mundi boko nani yams au côté déjà côté kuna moura c'est interdit puisque yo kende yo quand tu es en Turquie tu dois salir tout le monde il y a certaines personnes qui peuvent être là manigancer comment salir car moto moko ya famille no puis yo leli parce que tous les coups sont permis tant yo ba belle vie ça lesbienne ne loko yemo ka sala ngote conscience les ont rappelé te ils ko salir moto moto akufa ki jour wana moni bato bakufa jour wana ba kenango ni ba ki wana ti bakufa ki ba kenango ke belle vie za rappelé mais na grâce akufi nango moto ya ne ko lekape aleki akenango nini to sala poto to laver image à moto wana moto c'est ça on comprend donc gratuitement seulement comme ça tu salues la personnalité d'autrui donc c'est na maman na c'est na mama moura et puis na regretter pour ni na sala les photos te pitié mama moura moi c'est kitoko pitié na auto kuta bela papa moura côté ya 9 régions na moni vient moi dimni mo ndambu to ba utaka ngola zaka makosto na moni ya dimni mo ndambu na ebite po anini mais mama moura on dit mata koli na mona ki en tout cas maman ça na bien anglo bolinga bokina biso wana vous avez affaire avec des têtes bien faites avec voilà na o serré yo malwande ba seraka boulon non serré yo moura jusqu'à ce qu'on comprenne faut na céder au CD ko quand ça tu passes à la télé pour finga nga PD et nga na PD te na ibe tap ya sima na nga très bien pitié so on dit makena PDT leki no moi ça kitoko tena lobby moura so ndinga ndima kena PDT sima eza vraiment kitoko za ko kangama leki na moi c'est kitoko avant moi c'est kitoko na mona mwana ngo na tunde bena mais yo leki ya moura il vit là pour essayer bien ngai aleki c'est bon pitié faut pas décharger les problèmes à moura mais obi ke makambo yo Touta kosa no mission moko récemment. Bon, oui na katote maman. Oui bongo bazaka na nini? Bongo te bindi ba fonctionnaka. Ba luka mutaka nanga basanga sexta. Wana nde uzanga atela ko. Wana en tout cas ezati. Ata place moko bozwati. Soki nemu otinda leki na ye. En tout cas na permettre leki na. A filmer. Soki mu otinda leki ni, je permets à sa petite sœur à filmer.
Doyo c'est pas nous canal. Leki ya moura, so moura tinda leki ya moura ya ko filmer, je permets à sa petite sœur à sa sextape. Le reste en tout cas, je ne permets pas. Ah. Moura en tout cas, je permets. Idée na bango za sextape. Batini lo bato soit ba lukiso ba beta yo, mais ngas ko nata mola prêt. Pour na kutana na Zuma na banka wa na bisa ibino Zuma lobia wa agangi yam tuzwe na kutana na yo na ko beta yo machin. C'est lui qui promettait. Question na kutana na beta yo. Nga lo ba yelo te. To kutani na banque na IBA na go fungola makambo na ba banque na kutani na ye avandi awa nga atemi liboso na ye. Ah. Ye avandi place ovandi binga atemi liboso na ye awa. Muto o servir biso dame moi za nga siko na telemia. Mais so za ki ngai mutu na prometa ibongo na nga na loba. En tout cas banque bolimbisanga lelo na yako sana osango lelo te ya yo nga na prometa ke to bunda photo bunda. Nga za bongo. Ne na prometa Barezi. Ah. Barezi. Naza su na temps o monde ba do beta tolo boy. En tout cas, photo kutana. Yo na obeto ti. Na ofento kaka. Ah. C'est là. Momona, et puis na ofilmango. Ah, nenga obwa kama. Nenga obwa kama. Na ofilmango. Aba manderi. Na bonanga. Voilà, Barezi. Tala zala prête. Non, kuta na yo. Il est prête. Et puis na place to kuta no ibeya soko yena butu ngape na yaka na butu. Soko yena moyi ngape na yaka na moyi. Yo ya kaka wana. Jour na kuta na yo. Na ngana beto ba bisinga ko betete fenteye to filmer. Ah. Jour na mono no yelo bmabe. Yo osaka nga Pardon. En tout cas, pourquoi on l'a été tout le balelo de bazolo ba Bellevue a mal entouré, c'est que si la mutaza mal entouré. Mais oui. C'est oui. Yo on a bisa une émission anabi vidéo nini ezali ya Bellevue sala vidéo na lekechu. Isa wapi? Vidéo nini moura sala na Bellevue. Ezate. Kota na ba vidéo asile o mona ba azana ba moura. Bango nyonso. Azana entouré na ba lesbienne na ba moura. Ba fivette wana nyonso, ba tane mabedo wana nyonso. Bango nyonso wana bato mabe. Aza entouré que na bato mabe. Aza entouré que na bato mabe. Et puis aza plus entouré na ba sengi batalolombo. Yebe skoli ko na ngwa kabakate. Yepa kabate batanza. Ah yango mo ba mo beta ba ko mo benga Bellevue exact kabakaba. Bellevue aza kabakabate. Bellevue aza le bon samaritain en fait. Pour soi dali kabakaba, mbongo yo fivette mayamba yaka osenga mama bango linga akufa. Donc maman bika pour maman bika parce que mbongo zaki ya musala malamu. Ezaki mbongo musala makilate. Ezaki tala et puis nana matière ya sila. Ah? Nana matière ya sila. Mais wana olobate. Pitié. Wana ndi Pitié. La ebisio. Mais to continuer biso place pour on betango comprendre. Non ba matière. To continuer biso place pour on betango. Mais on dit que tous les coups pendent comme permis. Mais tous les coups sont permis. Ngana omoni pour ni na comprendre que il faut combattre bateau. Parce que tous les comédiens idée na bango ezali ba soutenir Sila parce que za mo na bango kala. Bazala contre Bellevue ndi baloba na biso banu ba théâtre lobby banu ba obebisa théâtre. Est-ce que Bellevue bebisi théâtre? Nani? Mutabongisi bozali bata $10. Elle a fait de son mieux à vous ramener tina trop na ça c'est $10. Après ça 50, après ça $20 à transport. Et puis on lancé un message je pas président Bobo. Ngato non ça théâtre pas na yo laksa nga charisme, laksa nga comment au Bouddha, laksa nga makambe belé à la fois. Tango ke poto bato ba fingi yo. Ezaki mida na essayer de Panama. Bato asila. Na lekia wana bibobo ba ko finga yo te na défendre yo parce que ngai naza fouyi na yo. Ngakuna boya na ngako défendre pona ebe na suka na ngako ki osa filme pas sila. Yango wana na lancer sous message après na obenge sur na téléphone. Ça sert à rien. Par exemple bobo, so ke pas sila pesa ko ka $100 pour jouer. Personnalité non talangote. Tu choisis entre le $100 et ta personnalité. Franchement. Le choix est clair. Le choix est clair.
nayebisa ngo mama entre top 100 dollars et la personnalité. eloko nayebisa ngo mama top nasalela mama top émission mpona défendre na ese mama top est ce que mpona 100 dollars oko permettre o gâcher réputation na o pour un 100 dollars 100 dollars donc si la bato asila bafingaka yo mpona 100 dollars mpona 100 dollars allez si la so abengi yo yo ki otourne kuna non donc alors ye moko mpe sile mo apesaka bato na ye matière aopesa bango matière beaucoup nzaza boye boloba ne boye mais ye oloba te yo ozokokanisaka onde makambo baoloba wana bango bazoimagine or ezali mosusu bapesi bango kopesa mais après loyiba obenga yo oye otourne en tout cas ça va faire en tout cas nayebi so clair entre la réputation et 100 dollars vaut mieux la réputation parce que tu ne manques pas 100 dollars 200 dollars 1000 2000 je crois pas ozangaka yango ozangaka yango te okenda kojouer parce que eza passion na yo eza mosala olingaka mais na oyo tokomi en tout cas bapote banane eza partout batieli bino bokoya par-ci par-là parmi bano baye théâtre lelo baotya mpe bino na kati yo mpe baotya na kati bano baye obebisa bathéâtre minga na okamwa nde nini okomi oembrasser sous bata théâtre yango facilement boye par contre bango bata théâtre bando bengo boudeur parce que ozali na difficulté ya koembrasser bango mais lelo okomi koembrasser bango nyonso facilement tala sikoyo buzo baplace ekoti yo voilà noko bana problème ni ozala ngo na ndeko azanga mukanda na Belgique ndeko wapi wazala na Belgique azala na problème mukanda ezala nani mais ese te oyo azala mwasi azala na Belgique na problème mikanda boye atika mutakala ne libanda mpona succès Karine Mokonzi ana problème moko Karine Mokonzi a BBC jeunesse na biso l'esprit Karine Mokonzi on doit interner même par des prières faut benga nango na personne personnellement on a problème na Karine Mokonzi na bajongo tout ça l'émission pour dire que Karine Mokonzi muta kotisi mafinga muto ye na janvier azo finga batane mabedi bananyo yo bamoura baleketu bazo finga ba vidéo eza awa ba finga batu nyonso sauf personne ayena avant total ba vidéo à Karine Mokonzi avant ko finga bon on s'est dit peut-être que soit balé aussi là maintenant voyez au bala continuité ngono lo mais ana mobali to ana mwasi na ndako ana PD c'est normal parce que moto aza mobali ya mwasi na balaki na mbongo na nga atatu wana poto sali na yebiso loko ko sala te soit to kabwani bato ba comprendre ba kabwani parce que bana kolinga makambo mwasi na ndo sati c'est clair comment na mobali na ndako mo sa makamba bongo et puis mobali oyeba te que réputation famille na ye moko pezo za la sali. Et puis mobile na eba te que la majorité bateau moi na finga randa ba compte eza ba ex na ye era loba ki yango na ba émission afinga mingi ba ex na ye à côté la pe mingi ba ex na ye voilà mais ce que mobile ngo linga neni moi na waza na ba contact na ba ex na yo na ba ex na ye mais na éviter comment mbala ngo ya nani Evida nani Evida fais de ton mieux. On dirait Evida papa na bandi. Evida. Oui, on dirait pas na bandi. Avant la normalité. Il y a la caméra assimilée de lumière. Te Evida kutu ye moko avant na no na mboka mususu po baza ensemble te. OK. Evida ta mukanda te azara na Suisse. Ye paza mukanda ta vanda pa batu azara na France. Bandima au sala mariage mais basala nuit de noces te. Pourquoi? Bon ça nuit de noces wapi. Ba vanda à côté mon côté. Oui, nuit de noces au sala wapi. Et alors yo ye a ngana vanda pa batu. To balani. Siko ye bisanga yo utita msumbandaka. To ça nuit de noces wapi. To ça ngote ndaka batu. Et simbate. Et ça matin, nuit de noces e bonga na chambre te. E bonga boza éparpillé. Et moi na ba kiti, moi na ba mesa la cuisine. Donc voilà. Bon sala ondeni yo vanda pa batu. Yepe kuna aza mukanda te moya bengi so na moi esika vanda pa batu pe ezati mariage sans nuit de noces. Bref, Karine Mokonzi. Oh Maramoutou, tu es une Congolaise. Tu dois faire de ton mieux en tout cas. Tu dois vraiment faire de ton mieux à Yarolobake. Tu dois arrêter avec ces genres de propos. Okomi maman et bana chomi balendi na oyoka. Bon aza mamba mi baleza mukanda tende. Poto boy. Oza maman bana mi baleza mukanda. Mukanda tala niveau muto so bota mais poto bo peso mukanda. C'est très grave. Abak sa troisième. Abota lisusu. Oui, abota susu. Abota susu. Karine Mokonzi.
Ngama oloba boy. Loko oza moto. Faire revenir au mécanicien yo ya kibo moto. Tu as fait de ton mieux à salir même la réputation de ta maman. Ozo maman na okotisi na kata buzoba ya. Ya base. Na yebite oza moto nzamba salaka. To oza moto ba sala yo na ndenge na yo moko epa bato. Il y a la différence entre moto ba sala epa ya bato na moto yo nzambe ya sala. Sala. Tu as raté l'éducation élémentaire. Soit au rata bon moto, humanisme en fait. Parce que lorsque tu as janvier ba ofinga, le temps que tout le monde a battu ba ofinga en internet, nini ya maman na yo, c'est l'esprit Karine Mokonzi qui anime ces gens dans ce temps à la télé. Ba maman obotika bana bino batala Karine Mokonzi. Boye ba ke esprit ya Karine Mokonzi ezo côté la bana na bino. Bon talaka Karine Mokonzi te bana na bino ba otalaka Moura bana na bino ba otalaka Lekechu bana na bino ba otalaka Barezi bana na bino ba otalaka bref ba pede nyonso esprit wana eza esprit Karine Mokonzi. Moi je connais ce petit Moura il y a pas trop longtemps ba uti Angola ba refouler ba ngona Angola ba yo va na Arwimi wana so legi et pas ba sele monganga lo legi ba merveille Rambo lupango ilani ba kangam na lupango ba merveille Rambo na Arwimi garçon Moura na mona mona mama komila yi mona mama za makolo X et voilà PD mo ba makolo X azakati elo kumsupe na kamera ngona PD makolo X azakati jamais PD oza suma makolo X na ba poto pété eza moi pasi pede makolo X eza ba salo ndenge pitié tu makolo eza normal makolo komi X wana eza bien te c'est un jeune na yebi etango uti ngola ba refler bango ba yeba fandi wana maman na moni mbala moko tango ka Karina bandi makamane Karina bandi makambo je crois na ba 2000 ba 2013 te tango siko ye clochard wana mwana nous otanga kombwana tanga finga ka grâce temo lesbienne et bongo Lekechu za PD afinga ya finga nanu grâce temo lesbienne ya vanda alala chambre moko na lesbienne bazaro sani bando sani mbetu moko pe tango afinga ka grâce temo lesbienne balala kana grâce temo nzembo mbetu moko balala ka chambre moko drap moko ba coucher toute année bando la ndeni pitié nga préféré grâce temo que na préféré Karine pour Karine a sali ba délire trop et puis na kamwa moni vaut mieux sa marque déposée na na Karine vaut mieux na sa marque déposée na ngamwa ta mbandaka yete jamais moi ça précipitamment pas mi bali yemoko ya benga mundir ba era bengi mundir ba allo mundir ba na ye awa na moni na poto ba evre ne zibeli me kuna ta ko tourner na ndaku nanga na remaka ngote era kati le que tu bengi mundir ba bisi le mundir ba bi mundir ba tala moni mutana na benga kiyo na yebi mutana bien da fonctionnera wana ko mo sepela na okay ne ka bi mo ati bo lingana le que tu na kwati et secret. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Dana mwana te, dana mwasi te. Pitié. Na boy ngai boy nde bo mona. Pitié. Boluka matière na nga bokoluka bokolemba. Donc boy ma bokoluka bolemba. Ngai fonde kaka po bozwa sex tap na ngai. Leki ya Moura mutako salanga. Leki ya Moura mutako salanga. Moura so moni leki no mwa mke oponika na famille na bino. Peut-être on ngana o calculer eza o yo calculer te. Ngana oza na o calculer leki MCU yo calculer nga mama abino. Voilà. Donc yo ngoko ta na famille. Na il faut na kota na famille Moura. Poni. Nga mona o sipela ka. Pitié. Il dit ça dini baba e bandeko est-ce que bozo yo kapwa siko na éviter idée wana uti wapi yo ngokota na famille okota na belle non, famille. Mais à l'heure actuelle tous les coups sont permis. À l'heure actuelle tous les coups sont permis maman ya on aime son abi soki ba PD wana nyonso ba ça les fort bazo a sex tap nanga en tout cas les kechu dali donc mutako pesa bino sex tap nanga eza Moura Moura mto tindela ngo za petite sœur nae. C'est simple.
donc kuna pendo ondimi na na kuna na ndimi pas leki Moura donc ngamo na opesa na ba position wana faible kuna kuna toka Moura seule place ya mwana oleki Moura na za kitoko na sepele na yesolo na sepele na o pendo zo avouer bo c'est que ça va hein na sepele na leki Moura na sepele na Moura nazali na papa abino nazali na mama abino nazali na leki nao c'est à toi de choisir na sali on nani mutali boso pitié noko ya mstokomi na suka ngai bapekisa nga boso bapekisi nga te et puis bato bapekisa nga ezalaka batatambola la bon po yebi ke nga na capable de tout oh là là yango moni na vie botika makambo botika yo zo salir bato na monoko me ana bato ba olelisa oyebi ko lelisa pe oleli place wana siko pona Moura mais ba o baza awa neti le nani petit wana ba réseau jour na okuta ni na ko fente kaka non betete après to filmer non et puis jour na mona neno ebisa mamu to zo téléphone filmer nga ni na beta kaswa parce que sona na beta ezala coup blessure volontaire comme makambe belé faites moko mais il faut bouger tant on bouger na zui yango na on a vital bat beaucoup na TV pitié voilà merci beaucoup noko yamse en tout cas to comme na suka émission na biso na ebité pour na conclure passage na yo latisa belle vie matin midi soir ya lokuta na sujet ba latisi ba comédien ba lesbienne na ba PD et muto akomaniganse biloko nyonso na sima eza journaliste moko na sila na ebité nini okoloba en général na bato ba otala biso et puis na ya mukolo. D'abord même les questions sont animées par l'esprit Karine Mokonzi. Oui. Ouais. Kasi yemta azwara bango a rassembler bango ba sala équipe nationale a kufinga. A sala équipe nationale azwanda ko mo chambre salon so na bon marché sur le studio balala ka musuli ko ba lutu lukususu ko ba sani mususu ko ba kiti ya plastique les sachets to la muka mais comment on nyoko la bana batu boy. C'est ça le problème. Comment on nyoko la bana batu boy. Ngai lo na lo bana les questions na lo na lo bana té parce que azad ba comédien de lo na bana bango ezali comment ngolé là yuzu mona les questions azo finga ba comédien yo ko sale pour émission na itala mais faut qu'on pas les questions donc le question a finga bino a trayo bino a olia na mbongo ya bino ayambi bino bo kotele mbongo donc a bona mama ba zoba oyo yango alobaka ngako benga kute lumbi na tournage elomba anani ba chose oyo abenga mno ba chose. Et tu te permets à Rolanda ou non démarrer sur une voiture na yo ngolé là OK pour ça l'émission na les questions. Donc chaîne yo ko les gezaka ya les questions. Ba chaîne belé za na Kinshasa yo mona te fako les gars pas les questions. Parce que na si on a émission na bosala ki avant émission za ki bosola ki. Après émission pe bosola ki. Parce que yo e baka ke bosola ki makambo bosola ki na yo wana. Tango yo ka mo lobby na munoka mutu mususu ko beta lisoloti. Ko le la pété. Po yo le la pas en pam. Il y a mukolo aza en absence marambutu eza pe absent Pitié biso to beta en tout cas pas possible bato bata misatropie misantropie ana biso omoni émission yo zelo mona ba retomber na mo bato bakobenga bato mususu bakosilika ba droit de réponse eza na émission tala bato bakobenga non l'autre ndoka ba liela ta yé passer émission yé passer yé kutunda l'écriture tu as sur la page te yenda supporter biso te au capturer mbala moko abwaki tolia na mbongo na ye mo défi entre nani mo défi défao et puis chose grave mbongo ngo défi za mbongo za opesa ex na boba leke tu no boke na buke